Mbote papa. Mbote papa journaliste. Papa tomonyo ana pau na lichette to ebite o pau ongo kunda nani ongo sa nini okata nani. Merci papa pour la mutuna na yo. Mutuna nyonso ezalaka na eyano na yango. Voilà. Lichette ezalaka pona kokakela. Nati awa. Pau oyo eza pona kotimola na kokunda. Voilà. Donc pona mutuna na yo papa, lichette oyo na simbi tozo kakela ngo. Tozo kata. Nena yebisio tozo kata papa, tozo kata. Bozo kata nani papa, to bozo kata nini? Donc jeteki ya mokili mobimba. Voilà. Jeteki ya mokili mobimba tozo kata. Bango. Bango suba nani papa bozo kata banani? Tozo kata bango. Ah bon? Donc après avoir kata bango, webi nete ko kata bango? Nini? Malembe. Tolongoli makolo. Tolongoli genou. Tolongoli luketu. Tolongoli o ba benga ngoni poitrine hein. Tolongoli yango. Tuya ko suka na mutu. Après to tena libulu. Na bamvuela na bango. Tukundi yango. Donc tu kata besi mvuela ba voisin. Vous allez calmer. Oyo ya kukatila bino oyo nzambi na kukunda voisin. Nzambi na kukunda voisin. Ah bon? Nzambi na kukunda voisin. Ah voisin. Oluki ba problème. Makola nyoka na moto. Makola nyoka na moto kasi ya biso ekomone na tala moto te somona na. Merci. Nous sentir.